Bon, na kanisi na sima ya l'église tozo benga bana de Jésus na erreur na sala ki pona corriger yango malamu bazoleka na confondaki na bana pala bangwana bazoleka bana bazoleka na boya kina tia bango na sima na corriger tout bango na zoleka pour bomona bango les enfants il y a de Jésus bangwana moi si na mobali bangwana bazoleka bazokene pona dépôt de jambes de fleurs voilà wana bangwana bazoleka bana de Jésus bake ko déposer bazorendre papa na bango hommage voilà de dernier hommage na papa na bango Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosanga yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale
le corps peut entrer. Voilà. Tout le monde se réunit pour rendre dernier hommage à notre fils, notre enfant. Bisenga senga sanga lole na le mipi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mipi ya bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Jésus, Kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Sawafako le sawafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lisa lesamukatanga lisa lesamukatanga ye lesamukatanga lesa chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe nakotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela azazamba mosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela azazamba mosolo oyo naza koteya yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu azanzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na nga ye nzambaka nazalaka loko te apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobaka te apesinga amamolinga Yesu amamolinga Yesu Centre de réveil, les obligés, Robina Kawapié, pour la part de la Lyon ingénieur. On est ensemble. D'ailleurs, ce nouveau de ce monde. De ce monde. Mais les hommes, les hommes,
Samba pambola bino. Alléluia. Papa Moutema Mounene. Bon colonel Chako. Papa Moutema, yeah. Papa, il faut na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Nazali accompagné na secrétaire général ya biso ya fédération monsieur Arthur toye pour représenter le numéro 1 le président Franck Diongo na obsèque ya Jésus mwana ya Edingwe bino nyonso boyebi ke Edingwe auti kokufela mwana c'est vraiment un choc mais c'est le destin de Nzambe atindeli raison pour laquelle tu peux assister comme tout le monde. Donc je représente moi et Arthur le secrétaire général toujours représenté président Franck Dion. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Colonel Chako. J'ose croire que Bandi Rebelle Baïbio, vous allez l'un des leaders de la catcheur congolais. Alors, il dit qu'on a fait le monde à Jésus, au bisou toujours plairé. Par Nabino Fédération, vous allez n'y pour la obsèque. Ça reste un secret. Ce qui gauche et PC droite est baraté. C'est biblique. Matanda. Colonel, bonjour, moi c'est Matanda. Nangana tuna, est-ce que ndenge yo mona na matanga ya mwana etingo pona ba quartier nyonso o mona na kana matanga ya bana bango ou ezako ezetingwe Edingwe aza leader Edingwe aza kacher kachera muke kachera munene azalaka te batata na bango bakufaka ba kacher bakufaka to yaka soki yo kufeli mwana eke olobi te toza banzambe te. Donc, ce qui est fait le moine, lobby que non, on a fait le moine. Il soit tant que le président, toya, totala. Et puis deuxième question, Zali, éléphant a outil kokufa, to éviter organisation ya Kinshasa awa. Borotia bo kende kuna ou bien bo ça l'organisation de. C'est trop tôt, question na yo. C'est depuis hier que toujours une nouvelle il y a éléphant personnel. Mais liboso na biso, donc tout télé miawa, tout ça quand même na un président. On a un point de vue mon côté. Sans que tout se consulter le président. Donc il y aura toujours une délégation de la fédération pour assister à des éléphants. Ok mon papa, nangana tuna mutuna mususu. Toza iso na moko ya bakacheur o tikotika biso lisusu psycholaire. Donc déjà si je me trompe pas une semaine déjà et c'est sangwana pe comme la bino fédération. Toza au courant. Et c'est mon papa okoya to ozela kaka nde baotolo batamine nende so bakweli kango na longwa wati maluko kondozo kacher pona oyako kundaye donc aza kacher to komona différence za été na ba kacher ya muke ya ndoki ya chrétien ya boya azate a kacher. Mon papa mutuna musupo na champion éléphant j'espère que benga nga le 18 asenganga numéro na yo benga yo bosolola na ebité so ka benga kiyo mais tango yoki ke sangwaliwa ne sala ki onde. Je vous retourne la question. Binomoko d'abord ça qui vient d'engagner. Il faut que ça ne pas si parce que tout aux Zanaïe il y a pas longtemps assisté à championnat du Congo. Mais retour où mon que tu as Koufi toujours ébatté, Koufi nini c'était quoi jusque là cause il y a des scènes à être évité. Donc il faut que tu par le médecin d'Aroye Bisabiso.
Merci mon père. Mais si je pas Ali, non? Quand le chef a déjà parlé. Non, vous pouvez me compléter aussi. Je n'ai pas clôturé. Ok, ici il y a une question. Message, peut-être dans la catcher, c'est est-ce que ça dit dans la question, exagéré, tout ça, parce que vos concerts à catcher quand même. Je crois que Togo spéculer, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la réponse. C'est la volonté de Dieu. Il y a des c'est la volonté de Dieu. Togo spéculer, qui si Tony, non. On n'est pas là pour incriminer les gens pour une raison ou une autre, mais c'est la volonté de Dieu. Alors, message pour Nadei, c'est très poignant parce que Bissobao est au monument dans la Botami, avec Bissoba papa. Les alliés te perdent de moi, n'attend aux perdre de moi, c'est douloureux parce que Moutounion soit aboti moi dans l'espoir que moi nous aboti wana okundaye. A okundaye etango tokomo kundaba na bongo na okundabiso. Eta passe mingi. Mala mukutu liwa ya mukeza la raté ya munene za raté mais ce qui moi na kufi ada muki ada bébé ça passe un peu vite mais moi na sa koliboye asala makamna ye asunga biso akufa ezali passe mingi passe za makasi. Très bien. Merci. Matanda. C'est bon, merci. Comme ce combat. Maman, prise à place. Les députés au fond, ça y c'est facile, non? Les 10 pasteurs, oui, à Bakacher. Donc, on a appelé les 10 pasteurs, pasteur. Bon, on est ensemble. Ok, merci. Et voilà, tous en mettre Rambo Kimbole, Masoko Pete, Abed Achou, Patro Bakacher, Lilo Banayo. Ouais, Lilo Banayo, Souka, on a pris un minga le bateau exaté. On s'est présenté dans nous, Abed Achou, Bakacher, tout. En plus, c'est le premier ministre de tous les quartiers, de tous les fêtières. Nous avons gouverneur de Kinshasa, malgré. Nous avons un règlement, tu comprends l'été. Tu comprends l'été. Donc il est aussi là. Il est aussi là. Bon, biso to tika gana Satan. On est tingai na moi liboso Satan. On a moi liboso Satan atangi bachiki na ngai mais na zui licencié ya sorcellerie. Donc ngana okufa na Satan nga jusqu'à niveau de l'ordre. Alors les loyo tala les loyo éléphant na morque, séculaire na morque. Nani mon fait, viens sur mon fait na morque. Les loyo de Jésus, les loyers toujours kundaï. Alors bino atubotikali boleng la boki ma passe tambangu pour azakana bino pour protéger bino. Sozo talaga makamo boy. Donc simbate. Alors tozana message makasi okati ba combat pour na makama matanga vraiment tozana ba combat makasi oya ba défi egoya pour atato fa na biso boye pour tozana matanga. Donc le banal bakima et pas Satan baki pas Jésus mba. On bokele nani. Na lobi na mutu ngone tinga na mwana Satan 100%. Nga pena jusqu'à Jésus akoya na za 1% pour Jésus, na 9% pour Satan. Donc na enfant chera Satan na lobi na ba oyo batikali. Comme vous avez la protection, c'est bon qui m'a pas Satan pour protéger bien. Et c'est moi le premier ministre de tous les quartiers, de tous les fêtiers, attaque à Bédachou à quartier tout. Hier, il y a un Baliboso. On a Kanda, il y a combat de filles, na mutumo mais moi il y a autant à communauté, moi autant à communauté, il faut na loba. Mutu avant nzambe na samela nga samela ka Satan ngai. Tu vois?
Pour le homme, tout quoi était mis en a badji pendant sa table, t'as pris un bon pendant son bango. C'est tout. Nous on le baiser, t'es dans ça. On a ça, on a mis ça au santé pour chef état-major général Azawana, chaque ayambala, yaza gouverneur. De Kinshasa, on a au Kambasco, tous les quartiers, on a un premier ministre. Yangeza nommé pas yemo yemei. Oh lelo yazo remplacé na Congo. Et puis il a remplacé déjà. Donc moi tant à comme vous êtes pour messieurs Zamakasi pardon. Et voilà Tozana gouverneur de la ville, champion de Kinshasa, super angolo machine na Rambo. Mbote na. Vous êtes belé mbote. Polinga boete. Na mona flou. Gouverneur de la ville. Moi le loba pona mwana dans le rôle leki na yo tant que ndeko ta la vie ayamba ki yo lobaki véritable edingwe nde yo na habité ce que se rappeler les choses bon de Jésus azab na leki na zare na leki na ngapo edingwe za père na biso de Jésus na za leki o surtout kutai na eto ya manaka to betaka masolo de no ga sangone en tout cas c'est nga passé c'est un cas tout monde na matanga azaloka leki na mta kufi suna zate en tout cas viens au monde bien te. OK. Ya moi to moi na matanga. Le bonne to kunda de Jésus. Voilà. Mais comment na mutu o ayaki amenaçant tous les quartiers à Kin. Mususu banda otale 100 mètres surtout na Bakongo. Banda otale 100 mètres. Yo pe na mateto meka ki kumuli ba kota na sama kolona yo. Mais lelo yoki oluganga ko bunda na yo yoki aza isuta tiki biso. Ebi na kufila batu mais non na lela te mais ce qu'on a leli. Oh. C'est le gars son éléphant qu'on a les lacs. Vice-président de la fédération, mon colonel Chako Azagi présent. En tout cas, moi, je me souviens du maire Ngapo. C'est un passe na aki avant na beti était. Oh. Mais là on a les lacs. Aki avant na beti était. Yo le la ko beta. Tala nanga si ba kanyanga wana atia bela na beta était. Yo ngolo ngai ba isanga ngwana. Donc batozo kende non na beti bango te. Ce que ça la ngap na mabe. Donc les lacs penda éléphant tout bonnet du Congo 2 mois 1 mois éléphant qui en tout cas datoza bien te toza bien te toki balobi ngambo bongo ya mitema yo trouva ondene otambola mabe mutasala ki c'est nzambe sata c'est le otena mokilio mutasala sata na nzambe kaka vous comprenez sata ba sale ko sana nzambe yozo ba bota yi 9 mois ba bota yi nanga mais sata nzambe tasala yi ti nzambe bimisena mokili. Les deux sont bien pour Satan. Pour Satan, mais pour n'attirer Satan à Zala. Bayebani. Voilà. Donc, les lobards au lobby en moi. Bayebani, papa. Au gouverneur à ville, champion de Kinshasa, super Angouluma, China, Rambo, mon Pépé, Lyon, Nécropole, Nzeta Baoba, Ouragan, Étoile filante, Piné à train, Piné à Danke, Elisa Bateau, Sisabidimbu, Terminator. Ok, merci beaucoup. Babé Bossali Moko. Tomonyo ko yako kabola mawe le mona champion edingwe. Na mwana ne de Jésus liloba nao. Balobi ya kolela photo pesa ya kolela. Seigneur to ebi. Donc moi on est sur l'étape de passer à Bamatanga okende boyo bibi me tozana ngo opeto to kunda peto kunda pe susu donc tu as un sentiment mokeza tangi bele tu avais na mawa ozana mawa est-ce que tango ke sango éléphant esala ki onde de chez TV na di Congo zala ke sunga vraiment bana matete banga oyina nga fa ondinga na koma gendi na sima éléphant on sur un éléphant to vandi na viwana to sololi tia bunda tia pola to sola gi to bon za vie moko bona zo ko occasion ko kutana e banana bi makache ko kutana ya ngwana OK to sur la na bachombo ko mona yende nga yaga na di Congo nde ko mona viwana bon c'est un gars pour ce qui n'a rien à bambouchement na mona kaiti c'est na gena bambouchement bakandanga batuna kuna bakamina ville na mona kaiti donc mona nenga nenga ya kiato mona ni pe bon des attentes tane koki atiki biso c'est la biso. OK merci beaucoup Madoché excusez to senga na bakonzi en tout cas
matanga éléphant ata 10 quartiers ata 15 quartiers à biso awa tokita mbujima wana ekosala bien en tout cas tosenga mbela na bakonzi bakonzi bazoka biso ezala bato na biso ya poto bato na biso ya basoutenir biso bakartiere ya kisasa tokekumisa etokende bembe éléphant ekosala biso bien alors tala kaka ta délégation mosenga matanga shakisha mandita délégation mingi toloba pa ya vice président na biso colonel Chako papa ya bana na président Frank Diongo po papa ya bana c'est vice président colonel Chako to atemi na makambo yo et puis papa éléphant ayeko buna di Congo ayaki abundi di Congo azongi aza vice champion du Congo il faut bena pe biso ba katiera kisasa awa tokepe mbujima tokepe l'éléphant et ça la bien faut éviter ba kombo ya buna makuna to nongo na pe mbujima ngona kisasa pe bouger c'est ça on a CG faut ça dossier auto appel sécurité ata 15 et là on rien et petit mot excuse petit mot avant d'ana Selembao katiengo na bosen kombone basu duka babo batikishaka basu petwa na kei eza kitoko oui petonga ye bana kanete donc trop yete bazuye vema ko bakena ye beso mutu ayeba nte ba meme bakene wa papa trop tolo bana CG na biso ya fédération na président vice président biso connaît ça bunana tanto ye bana buina ligue na fédération esika ba yeba bakonzi bozu mutu aye bana papa c'est soki na kitoko sika bana kitoko mo c'est mais oui soka fana na libulu wana zo basuke bembe ya Maître Noël tozoloba trop na CG na biso ya fédération à Côte Nord et pas ya vice président na biso connaît Chako papa ya bana et puis pas mon papa na biso Frank Diongo donc CG à Côte Sayango photo que 15 batraîner prince bazawana babebe ko bazawana kozanga de chef d'état major ya ba Jacques Lisapo bazawana gouverneur de Kinshasa triple ceinture madoche nde to ba boito ba black te tozana passe na kema tozana vena biso dete nani kutu dete kasi ye azao vient mo fait aza awa si couleur azana marocain éléphant akema ana marocain donc ezalaki ba comédien so ba comédien boke so ba to ba te foto ya mayo kanga na biso mingi to ba ya mayo te ya mo pepe eza mo pepe donc ya mayo muto boke la bino en plus c'est d'été na biso kaski fo wazo maman mais pona liste ningi salaka toujours yene muto ba organisation tozo le pas ya papa na biso vice président ya fédération connaît Chako papa musungi papa ya bana na CG etamboli na ye moko CG na biso na papa na biso Frank Diongo to ana posa ya 15 personnes na belema tokene soto kete tokoloba ba TV ba partenaire na biso ya poto ba biso poa mando shoki na okena mbujima ye tozana bino na matanga na mbujima Fredingo Mazawa okende mbujima na Fredingo Mazawa ya Fredingo pantake 12 makamona ngo patati menga kombo na ngaya na liste mbujima na oyolele patake 12 wana ba sena yo patati 12 et voilà tozana kulutu moko pe ya ba journaliste auti poto ayekaka lobby pona kolela mwana edingwe kulutu bote na bote madoche napesi mbote na ba collègue nyonso ba confrère ba conseil nyonso namoni ba caméra ebele donc nga c'est Edgar Mokonzi TV za merci mon colonel Chako TV za Vision News TV donc Vision News TV ezanga tozawa je crois que tout à l'heure pe bande ko basala quand même moi insert ya direct pour baibisa bato apoto que c'est comme dia tozana mabele na remercier d'abord colonel Chako lobby a se déplacer qui pas ozanga lobby na butu tunaito kene matete mais embouteillage to kangami lelo abi avana bana ba course nyonso faleka to bandawa merci bande ko nyonso bazolanda biso regret za makasi ke ngana okenanga opposé contre ba quartier makambazolo ba regret nanga za ke tozomona batu lokola soit disant soki ba kole soki nani azane champion te mais mbongo ebimi na gouvernement $100,000 recueillis Oyo Edingo aza champion du Congo des années, décennies. Mais liboso abelaki tomoni place gouvernement sungite de deux ndako soki koti mai tomoni te komika bisoka ba tra to benga ka bato toza ba fan na
lelo mwana akufi, donc je suis désolé, nazana matanga mwana edingwe, je vois rien, ni musique, ni fanfare, ni jeu comme les athées. Donc ça fait mal. Et ça ça la passe. Siko katchango bozoba katch to momande ni. Bon muto aza boxer te, aya kosi biso awa. Azimbo akenda e na classement azate. Yo ministre oza ministre à sport. Soit disons oza ministre à sport mais makama sport ebite, je suis désolé ko le sport photo landela ka de près. Net yé alandela makama katch biso tout la makama katch. Net super, acha makela pamba kumokele ba combat ba nul. Après bazo non bo ba ko sunga biso ba sunga ba on ba nul. Admettons les autres chaki ba mboko na biso na jé. Élément nul. Mais ebo ya zana. Ebo ya zana, il pas élément. Oh, il y a ça mon ballon comme mon ballon. Non, c'est ça bongo. Donc et ça la passe. Edika, la journaliste. Et ça la passe. Mais ça la plus passe parce que bino peut-être bozo bunda. Mais boy bité au ça la biso peut passer na banda au moins peut boyer au poli modalité ndako komi kandaka na bato quoi il y a quoi c'est bo sol sangate pourquoi parce que et le moment ça la me hier aza témoin ebi ezaka suka bundi boye abenga ko sol sanga scouté oh yo c'est ko sol sanga scouté donc c'est ça mokolo babuna na Siboli pareil a gagné qui na benga félicitations mais ko suka wanate continuer na penser même émission. Monsieur, sinon travailler tellement que yes amone madosha ile caméra munoko soupe faut lo bakaka oli akima madosha akimete la preuve ani akomina banil c'est pas bien mais regret na biso ça que balbe apprécier l'homme à son époque to lela na bo bazo lela to sepeno bazo sepela mais to linga bato nde baza vivant. Pour les autres, des Jésus accueillis, mais tu évites soucieux, c'est pas édingwe. Koufé la moto et ba douleur wana, ba bi moto et bi douleur d'affrontement, moto à bota. Moi so à bota te, a bi douleur d'affrontement te, mais maman bota, a bi passe à bota ndezalaka. Donc pour dire que na minute même si tout le monde est dinga yawa. Douleur aux anango, bison aux anango, to koko kolela nae, mais ta ozo na ndako nae, azasuna choc makasi. Donc je crois que gouvernement na biso na ba connaît chaque bazana to mais ko ça l'effort même si ça nango ba milliards mais ba geste symbolique c'est très important net bonga na se déplacer et dit on peut ça ngani le côté mais douleur wana ate era au mona présence pardon era au mona présence ah leki nanga uti musika ye net die era au mona no ko ndeni dia za na free d'ici dans ma fala ya lobi na été so yaki mais assez comment que Azana fille d'ici n'a évité ce gars-ci à comment il sait même pas mais quand même temps au monde à présence ça va pas marquer dans ça mais na moni mutu za kana ça bien vraiment souci na ngeza ke to honorer batu na ndenge même ba kachero soki lelo pe tozo sunga bango eza motivation to pe savoir million te ba milliard te mais motivation tant mutamoni mutanga lobi na on peut $100 so gagner à cause ça l'effort pour gagner mais d'autre part pe bazara ba numéro ba on ba kina sala ils ont serre ba mo ba moyen c'est ba moyen pesate donc c'est ça donc vraiment merci na bande ko tous ensemble tous les là c'est tous les là donc voilà. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo
santo yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale Zamaka sangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bomoi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo ye. Yesu abato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo ye. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo. Na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu. Bisenga senga sangalo Kale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Kale bibi ya bisenga senga sangalo Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga yoyo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Sawa fako le sawa fako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba. Opekisanga te. Oyebi te bisika saba lokotanga. Oyemba boye. Soki na koma kosambela sambela. Opekisanga te. Oyebi te bisika saba swanga. Sambela boye. Soki na koma kobina bina. Opekisanga te oyebi te makambo Nzambe asalelanga olabina boye Nzambe nazobilela azazamba mosolo oyo naza koyembela yembezanga libela Nzambe nazoyembela azazamba mosolo oyo naza koyembela yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu azanzambe ayoki bosenga na nga Nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye Nzamba ndola ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitila asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki ezaka zopambola lingana loba kelekele Salam syndicat que Dieu vous bénisse. Ça va pas bon. Dieu merci. Voilà, le coffre est entré. Voilà. Tout le monde s'est mis pour rendre un dernier hommage à notre fils, notre enfant. Alléluia. Yesu azalaka kombama tino Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite. Alors on n'a pas eu le temps s'il vous plaît, mais pas pour faire des cartes s'il vous plaît. lokotanga yo c'est la s'il vous plaît. tombolanga
Notre fils de D6, comme profession, il faisait ses affaires. Vous savez, il était aussi musicien, comme drummer dans un orchestre. À part ça, on n'a pas beaucoup de choses à vous fournir à ce qui concerne son biographie. Alors, nous allons passer mot de la famille. Je demande aux responsables de la famille, parce qu'on n'a pas de temps. S'il a un mot de la famille, il peut passer pour nous. Bonjour, ça va bien. Les responsables, s'il vous plaît, pour le mot de la famille, après on va passer au dépôt des germes de fleurs. Les responsables, voisins d'Aliouat. On n'a pas de temps. Ceux qui n'ont pas ça, en tant que voisin d'Ingwe, grand-père, il y a déjà. Famille, mon merci mingi. La présence de Nabino, la Kataïsika, nous avons mingi à Goulobate, nous sommes le PCP et Panzambi. Merci. Merci beaucoup, Tanzania. Voilà, on a Kanisi, tous à toujours. Touti kolanda mon famille, après si bande konyoso basungi bango na tango ya passe depuis bazwa ki likama oyo ti na ndenge to komi na tango ba pesi bango merci mingi surtout na bakonzi ya mboka oyo na baninga na ye ba kacher na moni penza organisation esalami penza makasi na pesi bango félicitations, c'est-à-dire bazali na solidarité makasi eza famille munene ndenge bazolanda rigen na ita komi oyo singeli to sunga ye toujours. Donc voilà, na kanisi to kole kanalo mbango pour na dépôt de germes de fleurs. Tout d'abord témoignage. Toujours les canaux témoignage. Na côté à famille. Na baninga bakola kini na quartier. Na baningo bazala ki otambola na ye o azana témoignage à cause les canalo mbango pour tous en 30 minutes seulement. Na ndenge ba soufflenga yao. Voilà. Moninga msusi. Ok, pour ma foot c'est Ramanda, ouais. Bon, ça un peu rapide. Mbote bandeko balingami, ba papa ba maman bandeko. Ngana za muninga moko utufana naye. Oya ngai na retena epa na eza kibolamu. Ya mabe vraiment na tikala o mona ngo pa na eti. Aza jeune moko so buva na ye ki so aza na kanda, aza na sengo o comprendre te. Donc pona ye nyo so sekana ye kaka.
oko ya obandolo bane mabena nde nyoso soka ya bongo te luka kimia te wana ndeko na yoti bobo mana pona nini donc salinga passe na yoka kinon ndeko na biso akati motema atiki biso na mituni naza mais pourquoi bafuri ya malamu o toujours batu bazana posa nango parce que ebota musu ya malamu pourquoi ekendaka toujours avant mais o ya mabe o ekeno wana te wana pema ye peme na batu te ye pezi fu musika nzamba tika bango le pourquoi on ensenga nzambe abatela ye yene mupesi yene muzi tata mozalisi azala na ye bilongo bisika azali pasi na yebi ke liwa eutaka na maboko ya mutu te na conscience na ngane na yebi liwa eutaka pa nzambe ata naza na problème na yo mutu olobi ke lelo na okota ndako nganga na boma trésor soki tata mozalisi wa likolo alongoli pema na nga te yo mutu wana atoke ndako nganga oza na pouvoir wana te yanga na souhaiter ka kino nzambe abatela ye bisika azali vraiment yanga ya contribution yango wana. Merci beaucoup. Voilà, Ouazali Moninga, Vanda Kinae, na yebite soki ndeko na côté ya famille, na mwana ya quartier, baninga bazali otambola soki muso en témoignage. Bosa lombango po aba pesa ka bamande. Déjà temps est commis déjà. Bon, voilà. Tolingi to le kana dépôt de germes de fleurs. Na dépôt de germes de fleurs, to gobenga na baninga na biso ya ensemble, nini représentant ya Moïse Katumbi. Bako le capon a dépôt de germes de fleurs. Voilà, Nathan Bandeko na bazoleka, bato fédération. Olympique Mouké, bango de Seigneur Bazar en tête, bango Kolo Makambo, mais moi je vais bakisa qui Nikolo Makambo, pour comme ça, l'Olympique Olympique Sangaï, tant que mon colonel Azaliwana la fédération à 4 congolaise, la 4 congolaise Olympique Sangaï. Voilà, Bangwana, la fédération accompagnée de leur président, accompagné de leur président, Bolita Nalombango. Représentant, il y a honorable Kibou. D'herba de Konabiso, il y a Bakatier Bazoleka, le président de la banque, le colonel Chateau, Bazal Koleka, de Komsus Bazal Komibongisa, s'il vous plaît. Voilà, Bangwana Bazoleka, avec le président. C'est le président et le représentant de Kachi à la République démocratique du Congo. Le président Bango, voilà, accompagné la présidente. Le représentant est honorable qui bouge d'abord s'apprêter, il s'apprêter déjà bon il honorable, représentant honorable qui bouge d'abord, s'il vous plaît. Vous s'apprêtez déjà, on n'a pas le temps. Voilà, Katia Nyonso, il y a Kinshasa, Bazon les capons, on a dépôt de germes de fleurs, pour la Jésus, et qui n'est pas là. Vous s'apprêtez, vous allez. Dans cet espace, vous allez avoir un espace. Yesu azali
yoka bosenga na nga nzambaka masele yoka shije na ngai nzamba na ye na bapasi na nga likosabo nzambe na yo na ye na kozanga na nga likosabo nzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longesa nga yeso yeso longesa nga yeso oyebaka nini baloyo longesa nga yeso yeso longesa nga yeso kana biblia bisenga senga kana biblia pesanga kabela bisenga senga yesu mokoni ye bana bakolia pe bisenga yesu mokoni ye bana bakolia pe bisenga yesu mokoni ye bana bakovanda pe bisenga kana biblia bisenga senga lokotanga yesu yesu lokotanga jesu kuchikanga ite lokotanga yo tombolanga yesu tombolanga yesu tombolanga yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga Mesa mukatanga Mesa mukatanga Mesa mukatanga Lesa mukatanga soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika soki nakoma kosanga nsanga opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo mobala nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masele ayoki sije na nga ye nzamba nazalaka lokatere apesinga lopango Love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny.
Ozana mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba via ba kenda partout ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika batuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etant na yiko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komoba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai nazali na problème mukanda to repose na zaka barige na raison mo kezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na mukanda na zuke musala donc on a témoigner moni na nzamba ya Ozana wa sai na bomo nanga to na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir de kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout, kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso, yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso rambino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu fond de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous na Sainte-Thérèse, ma adresse, il y a agence, il y a fait, oui, allez la ville, oui, combien de maisons, oui, ah, tu vois, suppose la Sainte-Thérèse, bien sûr, elle lui dit comme ça, oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'homme, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mouté Bologouate, on s'en trouve à l'homme. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba, Abino. Donc, à longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service.